Mission TV, le miroir du monde. Babenga ba troupe étrangère ba ya awa ba traquer bango et puis président a panza parlement to kanga bango na maboko ba kota ba prison. Et là on y ba to guerre bango moko, guerre politicien na ba to ba vandia. Voici pourquoi. Tu sais bien à Est, bande qu'on a besoin de chaque jour. Chaque jour. Et il y a aussi des Congolais au Bazawana. Il y a Makala wana to binga ngo sata de rééducation. Moto akoye ba ko changer na mabe azaki nango, abongwa na changer mabe na ye na kati ya kunte. Azonge sika place na ye zali, to ke no kutala ka ye kuna. Na bien papa. Do bovandika pamba bona tonga mbamo komo silika ke kamera. Ezo pesa biso meshe yo sani na mabe. Tika kana loba. Ça va loba. Dans la démocratie na loba. Moto azan tete ya guerre za Kabila. Bango ba elbiso ba soto o nyoso ba fidèle bilo tout ça ba CNDP tout ça bango ne ba mettre guerre et puis il y a des prison à quel côté net ça là aux hommes peut pas libanda OK prisonnier faut mon PPK ya kati wana Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino, souverain primaire, Gloire Bosso Benaza, Anaba souverain primaire, Bakolo Bokonzi, Baoba Pesa, Baoba Boto Lanatango Balingi, Tozana Bango, na Kitini, Awana Sige, Mibale. Mais hormis Basijo, on a même Bango Babanda Sige, na Bango Babanda Kosolo. Yango Moni, Tozo Banano na Sige, na Bango, après on a au côté Sangai. Bonjour papa. Bonjour messieurs. Moi, mes chers Arabes, pour au côté de tout cela. To discuter si Maramba Kamere. Omoni Félix Tolingue forme azana moi na loba lingala makanza. Azana moi bota outro. Vous comprenez comment se fait-il que mutoza en obi définition ya prisonnier. C'est que azana liberté te. Ezala zo bela nyonso fosi la hôpital. Mais tozo ka on centre nganda. O lingaka ki mo nga sala bo. C'est quoi? To ebite so ezani. Tant bakangi mutu bato bele babela di kapenda 20 ans abela te Nelson Mandela 27 ans abanda obela te on est ko bela Bilmo Borba qui na mambo ka arrestation Kamere président de la République n'est rien za mambo justice parce que bino bo aussi qui la président pour mais siko na za chef na biso za yeti yem ta chef wa mibeko nyonso ava ekuta ekoya euta na likolo ezo yati ekomi na se siko problème na mino ezani yazaka mukanga miti si siko azaka mukanga babe kanga mazana liberté ba tango ke dans hôpital ande oya prison akena côté net ça là aux hommes peut pas libanda OK prisonnier faut mon PPK ya kati wana ya vungula na bena mise ko marouge. Bonjour papa to zonga nandi ko tsandi bonjour si jenga na ngina si je musumé bino mo bobi misaka isusi hein problème ezani ni kana na bino ezani problème na biso awe zande mukangami na centre ya makala wana to binga ngo centre de rééducation moto akoye ba ko changer na mabe azaki nango abongwa na changer mabe na ye na kati ya kuna mais moto aza prisonnier condamné pas même 2 ans pas même une année pas même encore 6 mois mais aux ana liberté botike na centre ngana kuna za centre d'ambiance baza kuna zana ya l'aise azo sala makamba mais to manake ba Frank Diongo ba Jobi Dongala bazaki aka pleine perfusion bazo longola batonga bazongise kuna na makala mais bango bazaki batote yenda za expert moto aza super homme différent na bato mususu wana te azonge sika place na yezali to ke no kutala ka yekuna. Na bien papa. Do bovandika pamba bona tonga mbamo komo silika ke kamera. Ezo pesa biso méchant na sens nini papa na ngai. Un individu mutu moko o amagaziner belé ya mbongo au détriment ya population à plus de 80 millions d'habitants toujours souffrir yo comme mutu moko au zimbongo wana. Ezo pesa passe parce que biso za pa para ba responsable toujours souffrir. Mais ye a zimbongo wana na intérêt na yemoko privé. Les Congolais à Goma Babia, Ibi na été, Aibi tendeni côté na kutu. Mo bonzamba limbisa ngai. Tellement ben filtré bazakuna. Bango ne so ba Congolais te. Belé ba kota kuna ba utana ba frontière. Ba mo bimani ba Congolais. Ngana ndimite ke un Congolais vraiment autochtone mboka. O yebi ke basali mabe. Mabe wana za basali moto basali biso nyonso. Aki ko sala acte wana te bango basala kawana. Mo na duta bango mais ba bande wana biso. Est-ce que le problème il y a insécurité na est na habité ba papa? Est-ce que nous peut besoin l'andang? Tout l'andang chaque fois.
na ba télévision na ba journaux tolanda yango ntango boolanda yango ezosala bino ndenge nini d'abord mais ezosala mabe ti ezosala bien te est ce que nayebi te est ce que tokoloba vraiment ezaka baétranger ndenge bakosala makambo yango ou bien eza bandeko na biso moko baza na motema mabe contre pouvoir ya Félix. C'est pourquoi bakocontinue kosala babiloko wana mabe mpo so otala ebele ya bato bakokanga bango mikolo omonaka bandeko na biso basangani na bato ya bacoin wana bautauta bakote wana baomasake toujours bandeko na biso poni basaka bandeko na biso nde baosangana na bato wana esprit mabe yango neti nga na esprit na nga na dutaka bato akuna fort mpo baza mélange yo situation wana ya mambo ya este bama este eza guerre moko eza na politique eza lango bama ebelebele te en tête ya guerre wana liboso eza na kabila oyo kabila yo osala nini na makambo oyo tikanga na loba tona démocratie na loba moto aza en tête ya guerre eza kabila bango nde bayeli biso babosoto oyo nyonso bafidele biloko tout ça CNDP tout ça bango nde baba maître ya guerre et puis bato bafinancaka guerre wana na babiloko ebele bango baa na parlement awa bamabunda oyo balexi tambwe oyo papa sila suki oyo bango nde baba maître baguerre oyo tu baosasa azali rebele ti aya koma mpe o sénateur o mpona badistraction baombuye bato bombe ezali na sepe na likanisi président alobi ke babenga batroupe étrangère baya awa batrake bango et puis président apanza parlement tokangakanga bango na maboko bakota ba prison eloko ni bato guerre bango moko guerre ya politicien na bato bavandi awa aza tongi bandako na ba 3e niveau ba 4e niveau akosa bato ba guerre au parlement au député sénateur yo somona sénateur aza na 23 ans 28 ans sénateur à 28 ans azalaka te baza basage ye asali oni asali 28 ans aza sénateur na sasini alo nasalela biso monument nini université nini badistraction bango nde bamaeta guerre bien po yeba ke guerre wana ezaka bato na biso ya awa nde babimisa baguerre wana nanga bafoto mosusu na telefone na omona John Numbi na kundo oyo molai wana kundo bato are na kati ya zamba na nango na telefone na banda osolani bango na teni ye mpe na teni na tupu na ye baosola nini moto aosala mabe azolia yo azofiba yo aodetruire mboka na yo bokosola na ye farafara nde totemi na bo c'est impossible bino bapreuve kaka bafoto nde bokonfirme ezali naza nango ebele bapreuve pene ya bafoto ekoma bafoto shooting bakozwa te wana shooting te wana pene emona pe te wana montage te emona penake yeyo kundo abatware yeyo John Numbi ye baosola nini wana à l'est na wazo kilonde ko papa bino tango bozo yoka ba insécurité wana ba 11 personnes bakufi bodo ba vie ezaka boye bino mo bana Congo bozo normalement insécurité wana massacre o bande kona biso aisa bazo subir ezopesa biso passe makasi komona ndeko mwasi to mobali bakati mutu babomi ça fait très mal mais problème ezanini. J'ai apprécié très fort, j'ai apprécié le discours du chef de l'État au Yalobi na 75e sommet des Nations Unies. Alobi makambuza mutuya makasi na muto ya yebi. Parce que guerre wana ezako bana sécurité nezo banda kaka na bato yo tozo benga ba partenaire na biso alibanda. Ba français, ba allemand, ba belge, c'est tout l'Union européenne. Bango ne baza ko alimenter, ko fournir ba armes na ba moyen na bateau baza kokotsa désordre na sécurité na est ya Congo. Donc tu dois senga chef de l'État aluka moyen nyoso ba déstabiliser bateau wana yemo ka na source nenga sengi tribunal pénal wana ya na Congo ba installer ango rapidement makambo nde mabende zaka ezwaka léthargie makasi ezwaka moi retard makasi soki basala yango rapidement batrake bato wana nyonso mpo bandeko wana bakoma na kimia bato mpe basepela mboka edéveloppe mboka ekodéveloppe jamais soki kimia eza te ke banzela milai yo nanu boye na boye faut bakena ngombala vous voyez les avis eza partagé bamisusu balobi ke non eza kaka bakonzi awa baluka moyen balandela bango bamisusu papa mpe auti koloba awa ke non eza bapartenaire na biso oyoyo ya mopanzi ya likolo kuna impression na yo par rapport à l'insécurité à l'est. Bon. Ils ont la politique en Mboka, ils ont mabe. Ceux qui sont politiciens, ils vendent bomoko. Insécurité négocier la nango. Ceux qui insécurité, ils allient. Ils ont d'abord à partir, il y a biso moko, ils ont favorisé yango.
pour ceux qui biso moto toza uni biloko wana nyonso ekosalama te ekosalama ta mokolo moko te eloko nini bokoyebisa bakonzi ya mboka so baolanda bavanda bomoko bazala mutu moko oyo nyonso tu oyo toza kozala bamalentendi eza malentendi te ezali vrai eza mabe ya bango bapoliticien basarrange bazala mutu moko insécurité wana ekosila oyo aza na volonté ya courage oyo aza na volonté ya kozongisa kimia mais eza te okomona un politicien qui dit nous allons faire tout pour amener l'insécurité pour que bainvestisseurs baya te des gens comme ça. Un politicien comme ça qui dit nous allons faire tout pour mener l'insécurité pour le Congo, que le Congo n'avance pas. Ce sont des gens à lapider. Si les Congolais étaient intelligents, les gens à lapider, ce sont des marques de politiciens comme ça. Un message na chef de l'État sur la zone par rapport à l'insécurité à l'Est. Oui, président de la République de État garant de la nation, État père de la nation, à se déployer dans les moyens pour que Kimia ait côté na Congo. C'est ça notre souci. Kimia na kufa bandiko na biso anazo kwa triste biso makasi. Ils ont fait biso passe mais souci na biso ndé asa la nyonso lokola ye garant de la nation, ye chef de l'État, ye mokonzi bato nyonso balingi na bo balingi ete aluka ka place akotia Kimia pour aye ba ko tambisa mboka na ye. Je crois que Volding Kituka toujours continuer. Bonjour papa. Bonjour. Tukutika binonde bozota bato batombuki mambo Amerika pamba bona tongo ngana yina ngana sujet insécurité à l'est bomba tombuki mambo Amérique bino bozota la bomba tombuki la cause a raison na bango puisque omoni soki likambo ezate muta otomboka te ndeko moko auti oloba awa ke soki bakangi mutu place nezalaka wapi na prison. Mais tant que monde qui est dans Moutouana, avec son prison, soit disant que non, il est malade, il est centre Nganda. Banda est malade, il est malade, donc il y a un peu des infirmiers, le docteur, ok, réellement, il est malade. Au moins, place où que tout le monde a bien. Deux. Moutou o ya sali mabe. Aibi mbongo ya l'État. Tout le monde va me soucier. Tant qu'on lobby kaka do sauver le Congo. Mais memela ngambo. Oyebi yo moko. Neini ba salakié. Mais azwa liberté provisoire ante soit disant oyo tout le monde en lelo. Tout c'est pelango ta mokite. Place à Camer ils en a ça Nganda, tu sais. Place à Camer comme il est déjà condamné. Il faut azala na makala. La critique de plus en plus critique. Non, mon frère, tu sais. Oui, mais là on est bien en critique. Vous êtes un intellectuel. Et là on est bien en critique. Quand tu es malade, bah oui critique. Bah ça là. Yo quand cette place à Ali qu'on a battu balide. Battu à mon arrêté. Bon critique en de cas on. Non, on peut s'exemple typique. J'appelle Bemba là qui est en prison. Là il a CPI. Et 10 ans. Est-ce que yo mona hote j'appelle Bemba azobé là ba memi à longwena na et puis ba kene na Belgique aller au mona yan. Ils ont mis balé les sous. Papa na biso et dit Capen. Yo so ga dit Capen na bela. On a maladie pandémie yeti. Tu es bon voilà justement est-ce que yo ga ya bela Azar petit lelo. Il dit Capen Azar. Ah mais justement au moni hein kolinga kopesa batu makanisi hein ya mabete o bango bazana ngote mais tant oseli likambo réellement ki do mutu nyoso ayebi yango mone mu ba yebi yango ibokine na ngote na suka et c'est très important puisque ba otika lié jamais ba ko continuer la réalité c'est ça que nous cherchons. Ce qui veut dire surtout comprendre papa bien azoloba na ba konzi mboka likambo yo yebi ke aussi sangote tino bandango ezati. Ce qui veut dire que sozo lingo banda likambo yeba ke likambo na bandio non si sango. Si je n'angeza ki sujet ya est papa. Tozana bande ko to solola. Insécurité ezana est est-ce que vraiment bino moko bozo monango ndenge ni attaquer. Oui bi eloko wana ti lelo. Et ça n'a pas si trop. Passe. Passe pourquoi? Tu sais bien à est bande ko na biso ba kufa ka chaque jour. Chaque jour.
Et il y a aussi des Congolais au Bazawana. Bon, au total, mais il y a province wana. Bah yebi makambu wana très bien. Mais le contrat est pas na bango le ça parce que balinga ko annoncer en tekerele il y a ceci. Le contrat bazo za sima na makambu wana. Au moins les mususu ah tika bango kaka basa bango puisque bango moko ba yebi makambu ba ko dénoncer en côté. Alors tellement que ils ont beaucoup na biso et ça capacité ce sont nos frères. Alors on a aussi un président de la République qui a ça la CAC en tant qu'un garant de la nation. Il s'il s'agit même hein bakatanga ou bien akufa pona este. En tout cas, à ça là ils allaient bien pour qui met côté dans la partie akufa pona este. Mais c'est si il mo alobaki yango. Il mo alobaki yango. Ce que alobaki yango peut-être na ko lobate. Ah oui, kasi ala gisango réellement que non, voilà les kamanga alobaki, vraiment voilà ceci. Tu vois, ça c'est vraiment un nationaliste. C'est ça que nous attendons que réellement que paix écouter ils ont à côté. Je crois na ba papa ils ana mutu muso alinya bakisali loba awa likolo au papa lobi. En tout cas les cas boy papa awa kaka ya kaka awa. Tozaki na tozana sujet ya mambo este. Mais ba papa oyo ki bango bazo tomboka pe mambo kamera na ebité wana sujet na bango ngana yokuta bango nango. Alors wana za suna kuti bango nango to banino na sujet ya bango après de toke na o ngana yaki nango. Par rapport ya kamera bazo tomboka o ndenge zana pona nini kamera zana hôpital azobela. Mais ba kamera azo continuer ka koza malade santé za bien te er mo pe ma er mo bwina bwe siko ba papa balinga ke no ba kangena malade nena bazo nsina. Bon likamoneti ya kamera wana soki ka kino ba bimisi na kasho et pas na biso na RDC awa état des droits ba considérer ngo les sociétés na état des droits na mboko ezali donc bozwa kamera lokola ko ba ya ko meke l'état des droits na nzoto na eza pona ko meka te muto ayaki keno basala musala na chef de l'état pour batombola mboka na biso mais ba acte ya banai ko poser déjà ya lai pona ko tombola mboka te lai pona ko kitisa mboka na biso RDC na mbongo quantité ya mbongo ya yibi bakomatela ngo ba soda pe na bitumba oyo eza na S wana omoni pe soda pe ami sacrifier pe abundi makasi omoni pe kimekoti so abuna na mbongo ne na mpata ne na mpoche amoni ke no salaire na ngai mati akotia pe no vouloir combattre po abunda pe po na mboka na ye mais quantité ya mbongo ya yiba na eleki bele onyo sazo sala ne ba benga ngo librique asala ka ba librique wana po ba yokele mawa babimisa ye aza mutamabe bapesaka confiance te tia kobima susu na kasho kuna aye lisusu avanda na biso bato mutamabe bavanda na esika moko te balobango deja keno ntango omoni bisika bambuma mabe ezali mbuma mabe na mbuma malamu basangisa yango te place ne bongi azalaka na kasho kuna so babimisi ye okomona mboka na biso kozala réutiliser eza na monde mobimba bakoloba na Congo justice eza nango te este ndenge nini ozomona este na bato bataka este kaka problème insécurité na este mpona este na biso eza nano biso moko nano bakongole tolinga kodénonce batamabe te batamabe oyo bazali na FCC wana batonda wana bato ya Kabila wana ilisagie moko Kabila bato basimbi massacre este wana eza nde bato baza na FCC wana mais biso bakonzi na biso balinga kodénoncer bango te baloba keno ta intel aza na FCC ta makambo azosala eza bo balingi kodénoncer yango te bango ne bato baza na base ya makambo wana lelo soki babi ata FCC wana epanzana na mboka na biso bakangakanga bakonzi ebele ya FCC okomona este wana mpe kime kokota mpo mbongo ebele oyo bazwi epesi bango foli bamona so eloko bakosalela yango eza te eza kaka keno po bambuyaka bacongolais baboma bacongolais kime ezala te po biso ntango kime eza te mboka mpe moya avance eza te. Oui, que pourquoi tout ça la minio parce que ils ont bande commission de belé ba komela ranga na ba téléphone ba de commission ya belé ya kota est ba mona on dirait pendant que ba na insécurité biso na kisasa to na bisengo ba mona on dirait ba population kinoise ba qui para vraiment makambo eleka na kunati yango soki ezana ba o bozolanda na minio ba o compatir na bino eloko ni bo websa boto webisa bango mboka eza mboka na biso nyonso eza tekeno po eza partie est bango baza na frontière ba Rwanda na ba Uganda kino to sundola bango bazala kuna biso tozala koto te nzamba asalaki bato na bato ya na kote bayi ko se retrouver bavandelaki yango na toza biso na l'ouest koto bango baza na est toala pe na souci na bango bana mboka pe kota l'ouest koto bazokota pe armée pe bakebunda kuna bazali o baza na armée bakino baza ibele pe baza na est kuna izaka kino bakonzi na biso basala partout les moyens ba former ba soda malamu pe ba pona bango
ba Rwandais baza ko bosana te tango bazo sangisa bango na ba Rwandais oyo bazali na gouvernement na biso bazo dénoncer bango te mususu baza na armée ata batindi bango na est solution au mona na te po ba ponaka ba Rwandais mususu baza na kati ya armée bako tindaka bango na ligne d'attaque te po ba kebunda kuna. Merci beaucoup papa. Un dernier message, nous avons besoin de s'adresser à Baongi surtout à Sibir, Makambo wana, insécurité wana bazo vivre à Kobatama. Nanzela na biso baza na possibilité royo kabino pe bao boza na kisasa. Royebisa bango nini na ministre. Bon, c'est bango ka moni. Tozala d'abord na bolingo ya mboka na biso. Vous comprenez? Le tango tozo lingana te. Izama wa mingi. Omoni mundele to bagade mundele aza mutima be non mundele bien les contraires biso nde to mabe puisque makambo oyo tozo sala biso na biso mundele sala ngote et puis ba pesaka exemple mingi na batu ya libanda vous voyez pas en Europe on vit pas comme ça et on vit comme ça mais comment on est pas na biso là et ce c'est réellement mon frère, je ne sais pas. Hein? Naïbité. Puis si on a du moment seulement à Kalatan, hein? Pour on a réussi, hein? On a battu un second cabinet. Ah, t'es, mon nakala. Papa l'aime sur sa néni. Ako kene pai atiki bilo na libanda, hein? Akieta ngozo muto bujango azate pourquoi? Puisque moi bolingo les alaki. Aïbi ke oyo, il y a un tel. Mais les lots me savent ils ont mawata. Ça veut dire quoi tout l'inganité. En tout cas, merci beaucoup Bandeko bazana Goma ou bazana insécurité total tozo compatir na bino, tozana bino ensemble. Nous sommes des Congolais tous. To lingambo kanenge balobi vraiment beau tenir bon nzamba bazana bino. Borokindi na kimia pe borosi sa vie et kozala malamu pona bino. Vie wana je sais que non nzambe nem to protéger bino. Ata basali ndenge nini me borosi sara bino pété. Barobomaka pété ti ke nombo ke sila mboke ko sila rati. Bangonde barotiki la biso mboka na biso to vivre na kimia. Ba bazana makatisa mabe pona mboka na biso barosuka pe mabe. Bozala kimia nzamba pambola bino abate la bino bipai bozali dissiper le président de la République bazo bunda ensemble un jour. Souffrance wana ko kima wana ko sila. Faut bozara un espoir, beau garder espoir. Ata rotoza awa boka zateke toza musika na bino tozo kate oboyoka, tozo compatir na bino. Vraiment nous faisons partie na yango. Ce qui yo pozali quelque part que j'ai message et que bate ko bazu yango te tindela bango ata na lien et ozala vraiment malade. Pour aujourd'hui tozo. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.